Bela trop na vie on a bela pena banana no kobota mananga ezalaki problème na va maman ke bota nga sala soki entre 5 jours na pas koboda donc nzamba linga ye esenga ki soit ngana kufa to ye mais nzamba ye kosunga même kokola ya mona banda kanga me banda soit na tongo tilo biso que ezalaki ndeti na ville kindi ya peut-être bakuna et moi hôpital ana kaka mutune banda ko sunganga ti wana sa ba crise comment de ana nzela père santé banode j'ai tanga komika to komina kin ça pas même 2 semaines à kokufa tumisama mingi na malade yango lelo yo et yango kanga croissance na yo kokola na yo omona taille no suki na tani en tout cas vraiment na woye bali shota ouais na woye bali shota kuna kokola wana kola normalement tant comme na ba 5 ans 6 ans 7 ans ouais ngapena zaka banda mwana muke kaka banda mwana muke pour même kokola même kotambola o ezalaki moi un peu problème. Du coup, baleki na yo baza taille baza normal to baza problème ba taille kaneti yo to bon pe bela makasi te nga za lokola vigis ya famille ngane mutu longola salite nyos po baleki babima bien. Ah bon? Baleki no baza tali petit nanga wala nanga na sima Belinda bambote bele Belinda o tali bigo même sacré bangonyo so santé normal bangonyo so baza bien non yo moka mutu o bima na taille yo par rapport ya makambo ekomela autant ozokola ba ozwa âge yankela yangani dans un majeur oleka da ba 30 nga en tout cas même 30 ans na unaza même 40 ans naza même na ba 10 ans naza omo teke peto to zalen comment nani Preston na minute rosa 9 ans 10 ans 9 ans toi même taille peut-être sur la to c'est ka yemo selon yenga penser o muninga na mwana mais ngamona eba ke o mwana na koko donc na boy na ngate na za mwana mais kubenga mutu mwana nebi ka uza mukolo bokoze kana ngolubaga ndio na yoga ke koke wazawa aje mwana vena biso waze ko père na biso waze ko mais atake mboyo aya umusu makamboyo mwana ana bana mwana ana mutu maboki mimi suba tingana etu yemba bo ya okukata what yo ya batabino komba kashi ya champ okukata na ilus tela muli na mondi ya nini tabiso batel ninga bataga yena artiste mo ya fabo akokate no bete mabe ya bina pe makasi pe plus ba vocal na yeza très léger zango likambo ya mwasi te nini te yelu chaza na robenga ande konanga les petites tailles comprendre zanandena mabe te amoso na monike adindi ya momuke emona tumbolie atumbwami bosala abez to sala abez te nalinga sunga na zaboye yeba zala boy so ya lekinga na oluka kaka na mata peli chusu ndeti na tan oyo kela na ya poto ya ilusi nye ayo kana lisute ngalo bino na tombola ena na moi pe a wito sala emission mo bo alobike ngana ya poto libosa batu nyoso mikuse siko ya alobike batu nyoso mikuse bongo mère na biso joli bébé bongo de colos vena biso donc grâce à Soulé Kauka les loza na Paris OK mais quand on voit Soulé Kauka nkila yangani on va directement Fally Ipupa mais puis qu'ils ont côté ça fait polémique kota te si sérieux ka omoni boss na biso Soulé Kauka et tolongoli na makama ya musique surtout yebo mpangi na madame Fally Ipupa ye wana donc grapote mère amulaya na meki kotala yebo donc na kingo passe
femme noire, femme africaine. Oh toi ma mère, je pense à toi. Oh Dama, oh ma mère, toi qui m'importe. Donc, maman Nanaza, planète Souka. Très bien. Nana Sepeli, Nengolobi, Oza pour la bouillon, pour ça, collègue, artiste. Et c'est bien, vous avez tendance de mon côté, parce que couleur wana et ça na bande rebelle bazo c'est pila na ngote comment est-ce que vous ba comédien vous avez ba artiste mais vous se penchez toujours même il y a entourage et artiste ra moko fali pour payer ça là vraiment que non ba comédien baza pena ba warrior penza que non awa surtout ça ba warrior sur côté même na page na Facebook ba TikTok yo mona nzembo Opération Motema, Metzalo Bilango. Naïvelayo, la chanson très romantique. Nakomelayo, la livrée la bapoe, Poteoye. L'un de papier, Elenga Congo. Glody Diasiga, la mignonne. La mignonne. Et Tracy Belenga Pro. Djonga Part, un cadre qui vous convient pour votre séjour en famille à Kinshasa. Au numéro 69 bis, avenue Lusambo, dans la commune de Kintambo, à proximité de la maison communale. Mais à votre disposition de studio, appartement, chambre, salon plus cuisine, double toilette, salle de bain, appartement, 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, toilette, pour vous, au tarif le plus bas du marché. Alimentation électrique garantie avec groupe électrogène et panneaux solaires. Contact depuis l'Europe, plus 33 609 12 11 11 sur WhatsApp. À Kinshasa, Nick Mtsao, plus 243 895 140 330. Djonga Part, tout pour accueillir confortablement Banami Kilia Poto, Nakatia Kinshasa, la capitale. Djonga Part, cadre ya Bissomoko. Oh Mabidi, awa ozana métro Château Rouge, pesano kaka KFC Mukongo, mbala moko okatisi, c'est facile à trouver chez Maman Nicole Malonga, awa toza. Les autres on a été là au batté parce que on s'est fait la carte, on s'est fait la on a quelle année quelle a pas cola quelle a pas cola ah cola pourquoi quel bilo qu'on a hiver papa quelle a pas cola si comme ma bidi gaï quelle a moi faiblesse moi quelle a moi nuance ça me chauffe venir ah toza maman ngali bale linge kufa nana besoin ba kabelo naturel oyo ya bendi oh ya bendi pena mama oh ya bendi ya bio ya qualité ya bio et moi na pesa bio na sepe na mo pesa bio ah OK on peut ça ngo mi balé oui mon bichou oui ah passer lelo papa no benga ngali tikiti Ici c'est Paris, 44 boulevard Ney, référence porte de la Chapelle, non loin de la Didas Arena. Restaurant chez Mama Wiva Elengi, Kolia Kitoko, cuisine africaine, cuisine européenne. Olingi olia biloko ya mboka, ondu, malangwa, mboto, lipoke ya ngulu, taba ya kotumba, lipoke ya mpoka, légumes verts, na moteke ya moto. Awakutu masanga ya malili, iratakate. Adresse Eza Moko, 44 boulevard Ney, non loin de la Didas Arena. Je suis chez Maman Wiva. Je mange, je viens en train de rester sur Paris. La qualité fait la différence.
Venez découvrir la classe et la différence. Classe et la différence. Lengi. Allemagne, États-Unis, Canada, Bruxelles. Ma frère Joe, place c'est Zamoko. Cuisine arabe, cuisine africaine. Chez Mama Wifa. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. C'est l'heure du débat, votre émission préférée avec la vôtre, Bloody Diasuka, la mignon de la presse. Merci d'être tellement nombreux en train de nous suivre en ce net moment. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour la patience. Hein. Merci à Dieu Tout-Puissant, il nous prête la vie, il nous donne le souffle de vie tous les jours, il nous renouvelle sa bonté. Tous toujours en forme, voilà pourquoi nous disons merci à ces dieux. Merci à Dieu Tout-Puissant, merci à mon pasteur Samuel Panzou, maman Philomena Panzou, je vous dis un grand merci. Toute l'église, la montagne de la prière, que le Seigneur vous bénisse. Tous les rendez-vous de tous les dimanches, ne manquez pas. N'oubliez pas aussi, donc à partir de 10h, nouveau tel Noisy-les-Grands. Voilà, bon, il y a tout ça, les longo, tout ça, ma réponse, tout ça, ma solution, ma question, tout se poser. Merci à Elvis et Machik et Diogo, ça fait longtemps, hein, Elvis Machik et Diogo Soukissa. Bonjour Nayo. Voilà, votre émission préférée. Je vais recevoir aujourd'hui à l'heure du débat un artiste, Naimi Kebozela est trop na poto, pekoya na poto et le bisi bate belé, c'est principe bate belé. En tout cas, je suis avec Kela Yangani. Ngape na zaya kosepela romona su Kela na kata mikili na kata poto, tozoya na kata l'heure du débat. Ma solo robet eza tellement ebele. Merci na ba artiste nyonso o ba na délégation oyo la moni Mimika Bongo, Aïda Kapilas, Mabidi, Bozé Belé. En tout cas, merci na Binopé. Voilà, à travers cette émission tu découvrir Kela Yangani. Bobi quelle heure du débat, Tolobara, Tlingarato ba vraie source. Toujours information la source parce que c'est invité pena bête et la rabiso katina nyonso. Voilà, la joie Amado Pichuna ma grande sœur motema papa aimé do ya la joie Amado Zala Oumela Tikala Mususu te kakayo ya la joie je te salue Christelle Mamoulou Pungu. Des gros bisous à toi ma copine Afi Laura la taille guitare ya papa Duki Kapa ya pourquoi pas à Siwaston la petite Minombote. Merci à Agnès Dimbu. Maman Agnès Dimbu, Nana Kiabisiku, Beliane Ngunga, je vous aime beaucoup, Christa Diasuka. Sans plus tarder, je vais recevoir Nkela Yangani à l'heure du débat pour la toute première fois. Nkela, bonjour et bienvenue. Bonjour, grand prêtre mère. Denis, santé? Ouais, santé, ça va. En forme? Ah ouais, kitoko. Mikili? Na Mikili deo, na kinde santé de la kamo, be bongo seconde na Mikili donc santé. Wow! Voilà, batu ba sepeli hein, batu ba sepeli koya na yo, batu ba sepeli bo presta ki kitoko, félicitations à Vino. Merci beaucoup. En tout cas, les cas qui tellement bien. Merci. Et lelo on a l'air du débat. Nkela Yangani, ezaka kombo na yo, batu ba mibayeba, ba boto na kombo nini? Ouais, kombo na nga ezalaka Chanda Mbote, Chanda Mbote Sunda. Kombo ya Nkela Yangani mutapesa ngo il y a Charlie vie de loin. Ok. La première pièce on a tant na eko kuta. Abanda wosala ba kiti ba nini. Tant na ye wana pe donc na koti mbala mona je. So mutaye koti kandete mbongo na ye ya exemple ya ba kiti vie de loin jonga million. Ok. Tango goya no na yoga ke accident mo esalama kana sima na yo tango lungwe na yoga accident mo esalami pembe na nga na bulepe yo na kati ozalaki okufi la idée ezalaki te tango alobi bongo yo moto yaki ko tika mbongo bongo donc epesi okanda esengaka ozongisa mbongo
nana eloko nazali su na mbongo te oyo nakopesa yo mais eloko etikali awa etikali nkela donc bacercueil ntango okanga cercueil bongo ozongi nango palin nga deja naza na kati nakomolelila awa oyoki bongo mbala moko otiki cercueil mbango okimi mutu wana akimi Vas-y, cercueil nazongi nango. Donc place combo nkela euta. Euta. Très bien. OK. Du coup, Chanda, na bingo na combo ba boteli yo. Botami wapi, pe botami combien, la famille a combien de personnes? Ouais, to yo botami wapi. Ngana botami na Bandundu na mukala mission mukala na yebi ke ba pangi na munu boboke awa bolanda munu pe botami na mukala et après na yakikini na père. Ah OK, boya na nini kala? Ouais, ne kala ouais je pense na goza ba deuxième premier ou bien troisième wa tangu. To yeboya après père aye kokufa. Je père kufi wana biso na banu bizala ake. So muta kufi fo bo kanisa suki na ye za bilamba banini nyoso azala banolata eke na mboka. Et après wana e komi na temps ya kokende suki mboka senga nga pena kende na papa. Oncle na biso mo uta mboka ayaka bo azai pe kamadi ya papa na biso femme masuki komi to me te déjeuner pe komi na tanke ya kokende ngana kime. Oh okima iponi atuka na kompana na nga pete donc ezaka makamanzambi kaka. OK donc nozo mboka na suki ya papa ngana kimi tang na kimi na sala entre ba 2 jours 3 jours na matete wana ndeko moka ya yebenga tozala ka ba voisin kaka aya kanyenga yo baluka yo bazoluka yo nazonga na komi tout ka mi bale po ba mimanga comme si ba moi c'est oncle na biso sika zape na mujinga vraiment bambote na ba ser na ngami gai vraiment donc bango ba le vite tika ka mwana ya sepele na ya awa alingene ko zonga mboka te botika respecta wana pena za ya respect donc nazalaga toujours respect kotinda nini presque zala kanga et après wana ba kokotisa nga classe malgré classe ya nde natanga ngo na ndenge ya normal teke natangi banda ibandila neti suka comme si père azate mama zape côté ya na mukala kuna donc ezala mwa pasi après na bandi koya na bandi kobina na orchestre mambo tozala nango pembeni wana ya Jules Obambila nayebi ke bana kisensu bana banga moi bayebi to banana kobina kobina mo koyemba naye kola mo koyemba et après tant que au comme vers 2009 après naye théâtre et pas il y a musée mais avant na pas ya musée même théâtre moi ezala premier na biso ezala ki avait na biso moi akeloba vraiment bambote sika zape to solo na banoki ndiko so na ke kuna na lali mo ba yokutikanga na pale. OK après wana nde ba 2009 nde na ye pa kambala vérité ya musée. Après ya musée tobina bangemba pumbwa lokola mopepe ya musée na ndenga tiku après wana ya musée yeko kinangolanga pe na continue nga ba chiku na nga ya lukuta kaka. OK bon to sukana no wana pour la monozo qui est un peu vite donc babota bino combien? Biso toza 4. OK ouais. Combien de filles, combien de garçons? Toza 5 mais moka kufaka. OK totikala 4 3 garçons na fille. Ah, butikala 4 3 garçons, fille moko. Ouais. Yo za quantième?
Ngaza mwana liboso. Yoza mwana liboso. Ouais. Donc on balé qui misato. Ouais. Balé qui no baza wapi actuellement. Ouais, baza na kin. Na kin, ba on misato ba yakin. Ouais. Ah d'accord. Donc yoza balé qui misato. Siko tant ozaki na papa, ba uti bandundu boye kin et tout. Du coup, kokola na yo ezaki nini? Oh, nga vraiment kokola ezalai donc bela trop na vie donc na bela pena banana nu kobota mananga ezalaki problème na yebi ki bana mission mukala ba yebi avant maman ke bota nga sala soki entre ba 5 jours na pas koboda donc nzamba linga ye esenga ki soit ngana kufa to ye mais nzamba ye kosunga biso mibale tobika apres wana ezali vraiment moi passe même kokola mona banda okangami banda soit na tongo tilo biso ezalaki ndeti na ville akinde ya peut-être bakunda mo hôpital ana kaka moto nde banda kosunga nga ti wana osala crise ti après comme si papa abanda osala ke abanda ovoyage kin asombi biloko na kin akiti na mboka asombi ya mboka aye nango mo asala bongo mo amema baneve na ye neti na rentre boye amemi bango asombeli bango bainforme bilamba nyonso ake nango alobi tokosaka na mema mwana na ngai ntanga toye na ye ekoma deya na nzela père santé banda oderange ntango akomi kaka tokomi na kin ça pas même 2 semaines à kokufa. Ok, donc otungisama mingi na malade. Yango lelo yo et yango kanga croissance na yo kokola na yo. Omona taille no suki na tani. En tout cas vraiment na ono ye bali souta. Ouais non ye bali souta. Pour kokola wana kokola normalement tant kokomi na ba 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ouais, nga pena ezalaka banda mwana muke kaka, banda mwana muke. Pour même koko les même kotambola ezalaki moi un peu problème. Otambola pe na pasi. Ouais. Histoire na yo eza vraiment touchant. Du coup, baleki na yo baza normal to baza problème ba taille kaneti yo to bon pe ba bela makasi. Nga za lokola vigis ya famille. Ngane mutu longola salite nyonso po baleki babima bien. Ah bon? Baleki no bazali petit na nga wala nanga na sima Belinda bambote bele ba Belinda otali bigo même sacré bango nyonso santé normal. Bango nyonso baza bien. Donc yo moka mutu au bima na taille yo par rapport ya makambo ekomela autant ozokola. D'accord. Mais tant on wani ko se prendre en charge ko luka vie au banene non ko bina et tout et banene ko gêner yote ko sa kozala na ko kota na monde wana net ya musique parce que au lubi tout à l'heure que banene na musique. Et bando gêner nga penda te po kufana et pas na binote mais pas bato moi bakwezalaka moi kufinga moi ozo bébé ozo oyena gas moko boye donc ozo tout fait bana donc ba boule que peut-être moi na ngada biloko na ezala na ngome na bando supporter talaka OK ezala na ngoti na ta moko boye comme si na bando sepila na na bandi koya kobina pa vienne na Jules Bambela. OK, on se plana art mais ça qui théâtre et ça qui musique. Même théâtre pe na bando se plana. D'accord. Ouais. OK, se plana pe na théâtre, on se plana neti na nani na théâtre ou bien se plana nini makasi pour être na théâtre. Presque président vie de loin ici quand ça vraiment bambote belé. Président vie de loin président Hans Luzolo baseki wana basexy la babelvi bata wana ndet biso bando tala ngo pata mboka po biso kona do bando benga ngo video batia mo signé tana pe yo pata mboka tala de ba video bando go sepela bando sepela d'accord. OK kokutala na vidéo loin kasi zaka ndenge nini
Parce que le but déjà, c'est là que déjà, la comédie avant, c'est là qui est pas comme Kimingana ni tout à l'heure autour de musée. Il y a musée comme la vérité. Après, on a pour qu'on bima makasité, bima makasi pas vite de loin toi. Ndeni. Ouais, kuna lokwa ba équipe neto mbenga ka ba imana ba renaissance. Joueur ya azana renaissance. On a minute koyeba ete mais so ba te qui peut-être na Barcelone. Amona nimba amwe mukilo. Ok. Ya lokwa nena zala pa ya musée malgré batu ba pinga pena. Oh ya bina ngembo kenda kalokola mon pepe bata wana déjà ya banoko yeba me ezalaki teke nde bayebanga lelo siko moto asandi nga mpenza eza président na nga Charlie vide loin nongi. Pesi mbote. Ya papa na sevi nongi, Jubilé nongi, Laga nongi. Ok. Laga nongi, De Gauche nongi, Samuel nongi, Nyota nongi. Donc famille mobima nongi. D'accord. Beaucoup d'années ni na vie de loin. Et ça là, il est carré comment? Ouais, pas président vie de loin. Tant pour comment on a 2012, on a sala le sous-théâtre tena kinaki. Vacances pa makulu tuna biso ba côté nzela mai ba kwa mutu kuna ya retour na ngai na fani na ngai boye na gomo ko luka groupe nini na go kota. D'accord. Na bandu ko luka wana leta wana nazotanga na kende na leta wana na bani kutupa président vie de lointé. Natana na tanga na libi soka na silisi kaka mbala mona ke e pas président vide la le temps na ko silisa na komi na nga libre place ko kindizate le bite fona continuer ka musala na nga apprendre na kenaki nga moko na bota courage na keneti na groupe ya président vide la. OK. Tanga na komi kuna nakena okuta ete nakena okuta kaka chef Maviokele sika zape bambote ba chef Yves Nongi ba mobikisi ya mutu mwa donc na lela ye kaka banane kala ya mbinga donc parmi ba artiste oyo nakena okuta kuna na batu o ba sepela na nga lokwa mobikisi azalate. OK. Ba miso witiki sense koto kuna kota kasi kota bina filet kindo ke tondi kuna baba jete. Kota bina filet. Ouais. Kindo ke tondi kuna baba jete. Yeah. OK. Moi malem le temps ponga na ye kilo na janvier. Na ye ko tourner entre mars. Na max umela kité toloba na umela ki mena ban na mata pas même répétition nemba sanga tester. OK. Donc test ezalaki kaka ke ezali kuti test te to na yera pilelo retour nanga comme lobby nango président vidéo abenga yaka tournage. D'accord. Po yena première fois moninga tuninga ndenge nini ya musée ndenge nini ngalobita kenango bosi ko o travailler wapi ngalobite na travailler ka anago umeli de ngalobite déjà ta ba 2 semaines déjà bon nini ezanga osisi de makamu na yo kuna ngalobi we desi na sisi akayebisa ba chef Maviokele mwana ndeti mwana ana mukebon awita musika ya kabo a répéter problème ni chef Maviokele alobi biso to mona ga ndeti ya okima naye. Bazana confiance note. Po wita musika kisenso wa wita côté likola ngomba na yebia to kenda ko tourner tout moro eza musika mena ndimite pa abeng chef Maviokele abenga alobizonga bongo ya jeudi ango nano koma mercredi mbamo presse
vie de loi benga tourna. Très bien. Donc tolo ba ke vie de loi fongole la motema. A fongolanga motema na pete. Aza papa malamu. Oh. Na éviter pour même na ba artiste comédien sur jeu problème na vie de loi c'est que yo moko amabe. OK. Ouais. Amutu moko play. Amutu moko don. Na éviter. Pe en plus nenga zana na remplacer le roi papa nanga. OK. Et comme la saison moko boy entre quoi ça va 2016. Na lungo ya a junga na komo kufana na bandali pa na e. Ufana na vie de loi? Ouais. 2016, 2017, 2018 ndena e kulungwa. Na bite ngafo na logata studio na ngana bando kufutela. Apesa ngambonga garantie asombelanga ba TV asombelanga biloko nyonso ndako. Donc alinga ek bonheur na yo aza parmi bato ba tio soutenir donc. Soki eza ko ata mibale ye pa za na kati. OK. Ouais. Mais c'est très bien, c'est une bonne chose hein. Ba témoignage abwende to ana ngo besoin pour mona ebele na ba papa o ba yamba ba misa ba ba yoka na ka vraiment té. D'accord. Et par après, tant on vit de loi ayambi yo apesio chance ou évoluer après on commence à faire banzonding ou bien des nini. Ouais, quand on a déjà même temps on a côté on a to comme kenena banzonding. En tout cas même ne venanga ni cocher que bambote belé. Parmi ba ope ba soutenir na art ni cocher gaza ba tanzonding pe ba to vision ba za belé vraiment. Mais Nanzonzi on a fina est-ce que vous avez espace facilement? Oh. Bon fina ndenge ni tango atela ga mwana taya bo. Ba yebi place ba. Mwana yozo mimbe ma mwana. Na tawana mwana. OK. Photo chaye boy. Soit as jouer boy. Donc ming ba no tanga ba principal. OK. Mais na rôle na yo wana, vous appelez la musuba pour le lobo comme peu belé hein. Na rôle ni bato ba jouer ne type le roi yo. Est-ce que yo tango ya rezara pe na bato ba jouer ne type? Ba wana baza donc wana bato nanga ndete ba tout kota malgré ba misu pena na ye ba te ba DJ one bango ba ya bato yo okuta bango. Bango ba ye okuta bango so ba ye théâtre za faveur kela so ba moni bango ba belela bango ba kela. Bato nyonso ya bataille neti yo bango bela ba makela. Oui. OK. Kela apaka bana basi ha. Ndete ba DJ et tout est kota masa mobo et pe na mona pe pa nada bazai bele bago komata ba dize yata inanga pe samandef yo mandefu ne kindabe bota tata moko na tali kia soso na wea derange mwana mwe kesu mandefu bimenga na bimu kolomba la moko. Ah bon? OK. Rôle na yo wana yo krande muto yaka nango to yepo o sepela nango pa batumo quelque part avoya. La théâtre. Ya kinkela. Pour jouer plus mwana kolata couche bébé tout ça. Ouais. Zanga teza salon ndenge muto wa komi ayebia. Awo jouer ne mwana pe likanango bien. Awo jouer ne boy papa o leka bien. Awo jouer jeune garçon normal. Jusqu'au sepela tonza mwana tonza na rôle. Ngani osukaka. Ngana mitikolo. Boso bacheo papa na ku bacheo mwana wo. Et c'est si manaki papa. Il est bien. OK. Bien ba veste ba nini. Il est bien. Très bien. Souvenir nini ya malamu au gardera ya théâtre. Ouais. Comment lelo ndengo ye poto avant nan. Ouais, avant souvenir ezake nga na sepela na théâtre za kombonkela yangani. OK. Postang na komia bagome manga. Basuko na succès te soko yebani te barobelela yo te. Donc kela yanga. Donc nga boye le va place wana peut-être Congolais même Congolais azate même Congolais agoza la te me bayebi. Kezankela. D'accord. Ti lelo. Kezankela. Et le malamu théâtre souvenir à malamu zano yango wana tant que ça kela. OK. Ouais, kela. Na wa malamu lisusu na yeli sumikili. Bon normalement
il faut artiste asala mo ba déplacement mo amona afuta tabanyo ezate que peut-être kotikala to ndenge amona tamo amoni Europe amoni Amérique amoni Asie amoni Océanie amoni mo ba pays wana esala evimbisaka artiste. D'accord. Très bien. Mais tout comme est-ce qu'on a actualité au bino poto netio particulièrement démarche no salaki pour les lots en la poto. Oye pour la compte expliquer bisonan. Non, on a eu na compte Mani Production. OK. Ouais, Mani Production tamba Jubatu ngape nzamba basungi comme ngape zana kati. Baronde baluka kibino netio baron baluka kio. Ouais. Nga c'est l'excellence papa nabiso sous les Kaoka Suleiman yene mutari alinginde a sepela kinkela nyata mabele o abengisa bino abengisio. Ouais, eza yali bosono neza nzambe. Yami balé papa sous les Kaoka en plus na mobicho. C'est que ça vraiment na yebi ke ba komi lelo na président Sobe. Président Sobe pe ba mbote. D'accord. OK. Donc grâce à Soulé Kaouka lelo zana na Paris. OK. Mais quand on voit Soulé Kaouka nkila yanga on va directement Fali poupa. Mais yebi ke zo koti ça fait polémique. Polémique ko tate. Si sérieux ka. Omoni boss na biso. Soulé Kaouka. Et tolongoli na makama ya musique. Surtout yebo mpangi. Pang plus mpangi de gala binabi. OK. On comprend. Mpang plus mpang et de gala binabi. C'est normal. C'est que o pe o fali o te ponanani non. Et en plus sur le binga. Bon, surtout je ba Aïda, Mimika Bongo, ma président Sobe, Babanda na goya déjà avant. Olobani. On a pensé na bisoka ya baba africain. Ostike ngana si cette question te kotango to gangi mbala moko on dirait et généo. Et généo. Batimi wario. Oh comme wario. Koza wario nezam lisum. Et tant que artiste, voilà dans le sens que bino peut boire artiste comédien, mais besoin se pencher trop kaka côté artiste musicien non fali pourquoi non ndeti ngankela yanga visa te ndeti ngankela yanga na mitikolo soko zonga momuke to wito koza na fete moto kutana na wata zoyemba tanke azani collègue nanga aza artiste atake ndeko na biso Congolais, faut que ne peut pas soutenir. On comprend. Très bien. Même fallait ailleurs. Même écoute, les 9, les 9 Robert na Dubaï. Sur moi gozala. N'a aucun kin pas. Na somme ba mobilier pe na que soutenir. Même quand tu au lobaboy. Na yoki pe le sous les padres. Oh, bête en Belgique. Fait rigolo. Ouais. Ya normal, na go kene na nga. To longola banini, nga ne na zabo na go lobake, na za vierge. Na yebi ko luga problème te, pe na za na problème te. Ne na zabo. Na mitikolo na zalo wa likasa o elungwe na nzete. Bana place ko koya te. Kande Soulé Kaouka zulio visa boyo kene mamba faire. Ah, tikako. Ya. Tikako. Où est ça? Mani Production. OK. Donc si vous voulez approcher ce photo na madame Fali pourquoi yewana donc gapote mère amulaya. Na meki kotala ebo donc na qui on passe. Femme non femme africaine. Oh toi ma mère, je pense à toi. Oh dama, oh ma mère, toi qui m'importe cyclette. Donc maman nanaza Planète Souka. Très bien. On a sepeli. Nengolobi oza pour na bino soza ba collègue ba artiste et c'est bien boza na tendance de mon côté parce que
couleur wana eza na bandeko ebele bazo sepela nango te. Comment est-ce que bino ba comédien vous avez ba artiste mais vous se penchez toujours pemeni ya entourage ya artiste ra moko fali pour payer ça là vraiment que non ba comédien baza pena ba warrior penza que non awa surtout ça ba warrior sur côté même na page na nga ya Facebook TikTok yo mona nzembo même les padres na yembaka même aigle na yembaka même Gogan na yema wanzemu na ye na sala ba vidéo même Fabo na sala ba vidéo na ye même Déplique donc tout ngana yango na wuti ko lobake nga na zalo kwa nzete oelungwe na zalo kwa likasa oelungwe na nzete ezokwe eyeba na replace ko koya te. Okay. Soit quoi likolo masuba soit likolo nzambe bandeko balimisanga soki quoi soki wap to likolo mai donc c'est très bien pour nous la couleur té tendance té eza tellement bien et félicitations à Soulé Kauka. Oh merci. Zaba pambole bebele. Ouais, ndeti ngaboye na senga nzambe. Soki na prier na nkolo na senga ga nzambe kokisa motema ya boss Soulé Kauka. Poso na lobi ndambe pambola peut-être azanango mais azanga peut-être loko moko da ko sa mutema na ye o azo penser na sa mutema. Très bien. Ouais. OK, d'accord. Et ce ça bongonde bien parce que yo assuré biso que non yo za na tendance à ta mon côté. Yeah. D'accord, très bien. Et spectacle les cas qui bien? Ah, en tout cas, vraiment, il est satisfait. Qui toque vraiment, mais malgré ça, qui vraiment très loin, mais na sengi bandi konanga nyonso ba fan to balande biso. Merci na bango pena. Merci pena nda mazongisa akukisa ba posta na bango. OK. Pour la toute première fois au Presta qui mon que ba sepela qui ba sepeli kitoko fa. En tout cas, et ça les pena bien. Même, mais ça les attends 2 jours na liata. Et c'est moi les cas qui m'agace. Au même moment Nicolas podium. 2 jours liata. 2 jours. Exactement que peut-être ne tu sais que spectacle ya kingasani ya ngale mato ya banga mo. Batonenga bayaka wana nga mona ngweza ezase so ezaki na koti continent mususu. Très bien. Et ça linga pena bien. OK, quelle yangani o tikala na Paris tozozonga. Kotikala na ndenge ni ndongo yebo tikali na yo potolo ba kokima te o tikali na yo. Est-ce que vatuminda kuna biso tezelana na benga fumu ya banga mo honorable ne wambu na benga bo batonso batika la siko banda kuna mamba tumba te peut-être batumba banda kuna bangu ngamutu na visa munene bo na benga wana telefone a cher boy ya black te opeka Soulé na eza bo Soulé te mutasomi na faveur ye à travers ye ka so na na kin peut-être bogo oh eza ya 2000 balles. Namoni ngam leso wala te fa cher 2000 balles. Ah ben c'est très bien. Yeah. Loba vérité. Batebeleke la tikala na yo luka mukanda yo na mabidi na pesi pe mbote. Ah mabidi. Mpange. Yo tikala na mabidi. Doto botolo na mabidi po azana bisote yo skoro tikala na yo to rozonga Kongo. Ngafona zonga. Poani. Fona zonga na ke na ye tang na mona ça ne va pas na yende siko libela. Sikondo za bozozonga. Nozonga. Ouais. Oza mwasi na bana kuna. Tena na bali tena pena botite. Te bana banga mo. Nano bali tena po botite. O koka rozwa basite. Poani. Na ebita fo ebsangati. Oh, no koka artiste bon kila yang. Oyebi combien de personnes, combien de bafi bazo zelanga na kin. OK, ba fi ba ozelo. Surtout ndo ye poto boy. Na misungu tuna bossa na numéro na bango me ba komo ga. Oh félicitations. Ah nani oh ngani bossa nanga. Oh, donc ça ba momi pene bele quoi. Black is beautiful.
Work the full. Ne pas ça moi pas m'battre. Waouh. Mais c'est très bien. Mais on pensera pas un jour au bal là. Faut ouais, même quand on est dans aucun de bosser na masongi. Ata o que présenter ata kama sanga pour a Jésus qui ndepé. Aux âges ni. Âge nanga et les alapes sincères lelo. Ape na poto babomba na bon âge te. À part ce za ngunda yo poza na ngunda te. Wa âge ni exact. Te obombi suko wana bezo ko bozo âge nanga. Na senga na bandeko tout ya Belgique bientôt. Peut-être na soir to lobby bozo programme ya Schengen to seka. Tokozala wana biso nyos. To biso nyos tokozala wana baya jouer ngwana. D'avance kana poko to lancer ba message. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Pas je sois âgé en quelle yangane. Dans un majeur. Au lieu d'avoir 30. Non, en tout cas, même 30 ans, on a ça. Même 40 ans, on a ça. Même 10 ans, on a ça. Au moins, tu es petit, comment on a dit Preston. Preston. La minute, on a 9 ans, 10 ans. 9 ans. 9 ans. Toi-même, taille. Petit, sur le lato, c'est car. Selon y a pensé. Oh, mon n'a pas moi. Mais nga mona eba ke o mwana na koko donc Mbiaka ikamaba ajo yo pena ben voilà on continue cette émission. Merci Tracy Mbelenga Pro merci beaucoup à toi. Il y a Laurent Chisupa, je te salue. Quel ayanga no bomino agi problème te kasi problème te mais bo wela kanini yo na ya ilus yo za no comédien ya za na ya musicien est-ce que bo wela kanini ya rango za rapé ya nini bozo basi moko to likamni ezango likambo ya mwasi te nini te ye luchaza na robenga e ande konanga les petites tailles on comprend ezana ndenga mabe te mwasi na monike adindi ya momuke mona tumboli atombwami bosala abeze tosala abeze te nalinga sunga na za boye ye pa yazala boye so ya lekinga na oluka kaka na mata pe lichusu ndeti na tan oyo kela na ya poto ya ilusi nye ayo kana lisute ngalo bino na tombola ena na mo pe a witu sale mishomo bo alobi ke ngana ya poto libosa batu nyoso mikuse siko ya alobi ke batu nyoso mikuse bongo mer na biso joli bébé bongo de kolos vene biso. Et en plus, sur le week-end, il y a poto liboso na ngasega kose. Dubai yana. Dubai surtout long to teka malili kuna. Dubai pa ya poto. Dubai l'équipe na ba pays mususu. O eza peut-être na Europe même les États-Unis. Na yango liboso na e. Ethiopia na matango liboso na e. Lelo pe na ye na Turquie na ozonga lisusu na nini. Babenga nini? Air France. Air France. Mwana wana
na boy nanga te naza mwana mais kubenga mutu mwana nayebi ke oza mokolo bokozika ndenge olobaka nde nayokaki ekoke wazawa age mwana vie na biso wazeko pere na biso wazeko mais eza teke obenga mwana ana bana mwana ana moto maboki mimi so batenga na etu yemba bo ya okoka te oh what yo koyem ya batabino komba kashi ya chan okoka na ilus tela muni na mondi ya nini tabiso batel ninga bataga yena artiste mama ya fabo akoka te no bete mabe ya bina pe makasi pe plus ba vocal na yeza très léger ah non, pas problème. Tigako, c'est pas bien, maman Kambo Bosala. Aza muninga nanga mwana, muninga nanga le petit taille. Ezata ke ninga na lo boy. Swati oyo yaya mukolo mo boy, yaya mukolo mo akomante mabe. Te, oyo za makama bato mikuse. Botika bande kona biso ba petit taille. Bakota ngo, ezata ke ya mikolo. Ya iluso yemba nanga te. Bande le tilobi. Même na yemba lisuta na komi na koma na ngaka comédien muto maboyo kende ngaloba ya omekate ponga zala na vocal mo na bando yemba pa fondi jelo bambila yemba na vocal ngo po batwa yeba peso ki okoma ozo senga komba bando yemba boga likolo omona ke mamba liye mama Sheri kwanza ngai na makongo na yo kimokusadi Kwanza ngai na makongo na yo kimokusadi Kimene oh chérie je t'en supplie chérie Sokole minga loba na imba mama Sokole minga loba na loba mama Nakobala nanga mabobla Engaye black is beautiful. O senti côté danse ndo kokate pas bayo ki na bango chamé mais moyenne bien likola o simba te boy caméra bozo ka suka pa ne bozo ki ya ilusi na nini na Schengen otika mambo ya za musicien yo za comédien siko bo wela na tout yo za nyonso yes yo mona ndende abugana oh je le dende yes yo mona ndende abugana magolo oh je le dende akamata dende ma goma oh je le makaba mambia mbia policier we sendinzi letina ngusu je na kapra na donc ngana Nyoso. Ndenge neti ya zo ba refi boy bien bazo dossier na eza un peu compliqué pour ya en Europe neti na Paris boy ba to zape na concert a menene na INJari na ma aete yozo sepela nango comme le roi moi point faible mo boyo ko mo telema wana po sekarae ou te moni balobaka wana za na tumbula ina ndenge musuna ndenge teke o moninga ya te kena sepila nango eza lokola bato bia yepo to liboso ya ilus una zabatu mimi nde na zabo wande konanga aza wande te aza soki nani ote aza congolais donc nasenga kaka courage losambo pe lisusu ekosimba ok ekosimba wana ndeko nanga pa matumboli wampena ndeko ndeko nanga vraiment ndenge aza te mais esalanga mpe vraiment bien te esenga nde nayebo ezongi nayoki mpe aye mwa mpe tokomata nde na bavie moko mwa akere esprit wana esalaka bien wana ndeko nanga eza kaka matumboli kaka nde natumbola d'accord na vérité ka oloba na vérité kaka eloko mpe sikoyo nasenga pa ya ilusi alinga koprie te fo apriaka malgré me nzambe azala numéro 1 na nyonso oyebi nga na 2000 entre 2022 2023 nga alinga akende États-Unis nabebisa plus de ata ba 5000 misimba te mais po toye nango na facilité mpe avec losambo nde nzambe asongi
Ok. À part, on a vu des musiciens, des à la côte bima. Nzambe liboso. Photo n'a bête, il illustre des photo. Ah, Zabila. Photo n'a bête. Ah, photo qui n'est, mais il y a pas de thé. Alors, la photo rose, hein? Black is beautiful. Voilà, on continue cette émission. Papa Jean-Marie Diasouka, je te salue. Moria Kabela et Arit Kilolo, je vous salue aussi. Nkela Yangani. Ouais. Les lots et polémiques et quota trop dans le monde théâtre. Et comment on peut bakan, oya ko jouer koto te, oya ko jouer koto te, oya bata koto yo, bata koto yo. Par rapport à Wanayo, on se retrouvera nini. Moi vraiment quand on bande l'émission na loba kike naza vierge kota ba problème en tout cas na lingana ngate presque minga commencer à mingi biloko na ngamoko mingi na sali na ngama ba video mo ya kutikisa na boke yango na page na ngai batu pe bazo sepila na oyo comme soko kena kan oyo foza minimina oyo koto soko za koto oyo comme ba jeton kufinga makamba basalite ba mama donc côté tina foyer pena ça vraiment propreté. En tout cas vraiment na osenga na bandeko baseng na biso bato batala biso bazo bate malgré boye bagake tant ya malala ezalaka tant ya manga pe ezalaka tant oyo pe tant ya malala emamanga esilaka tant ya malala mwana boye donc tant na tant ezalaka na tant nango mwa tant moko safu tant moko nini boye tant moko boye fo biloko wana bato oyo batalaka biso donc esala vraiment propreté. D'accord. Kofinga journaliste ye azofinga même maman même tata nini boy okoti pena bonga bon artiste comédien mon donc ça vraiment propreté siko biso ba bandeko balanda biso to éduquer bango to éduquer bango nini pe mingi ezalaka toujours na moni na biso na nini na Congo kaka so Nigeria na moko boye ata babebani eyebana te esilili bango kweka bongo kaka ti bakoyokana mpe boyebi mpe te mais biso kaka soki peut-être oyebo ndeko moko soit abanda oreve na ye apesi yo mbote peut-être oyokaki te omoni ke peut-être abetinga douce eleki mbamo na YouTube. Eza vraiment propreté. Merci beaucoup Nkela Yangani tokomo ke na suka olingoli ya bio 44 boulevard Ney chez Mama Wiva Elengi. Ne manquez pas beaucoup na rolia kuna na été boye avant que non ba terrain ba nini kuna olie bien olie propre olie bazala batekaka biloko bio olia nyamazamba o mungusu o donc tout chez Mama Wiva 44 boulevard Ney. Ne manquez pas. Et nangena toute la question par rapport à mboka na biso net tout à l'heure to kolobi maram na bino batami kusi. Est-ce que na mboka na biso Congo eza na ba organisme ou ba je sais pas moi ba association ou soit vous avez considéré ou ba benga rabino pe genre que y a département mo ya batu net il y a canabino quoi genre bataille nabino n'habite comment ça se passe vous avez adhésion moro quelque part ou bien gouvernement congolais et zorabino en charge la bandenge mususu biso to éviter peut-être oyebisa biso en tout cas vraiment mais association ya biso ba petite taille même ya bandundu excuse na bandeko na ngai ezalaka ndeti nga pe naza toza na association na biso li petite taille toza plus de 100 tokokoma pe ba 100 association ya nani azo dirigeant eza dirigé par qui moto ya dirigeant eza frère na biso grâce sika aza vraiment bambote moto mibale nde ezala ngai. D'accord, c'est rien à voir dans le gouvernement congolais? Non, bakipaka kutu bakipaka te même bandeko na biso baveugle balikoka komona bala bandika pebe ouais
omona bango na banzela wana banana kota sendo wana ti okota ville victoire wana bango na bango kosenga ke ezonga même na balemba wana soko ofandi swati na se nzete kota fikini okomona bango donc kosenga vraiment esala mpena bien te en tout cas vraiment nasenga mpena bakonde na biso ya mboka faut kosoutenir omona mare moko boye aza handicapé na sante otala na mawa nga sikoyo yango soki naa na mbongo omona nga meme na terasi omona nga te mpo na kokaka na nga te soki na besoin peut-être namela na nga ta sike natindi peti nasombela nga fandi na nga na ndako soki ke naza ata mwa lare mwa boye nde nakenda emo na fandi na nga na nini wana okoluka te mwa 20 000 mwa 15 000 mwa boye essentiel mwa 1000 francs mwa 2000 mpona kosungaka bandeko mais nasenga mpenza na président na biso Fati Beton fo alandela atalela biso problème ya bahandicapé même nga nde naza bonga moko naza handicapé ouais na handicapé ouais na taille ou na moral na te handicapé ni susu te ka taille ouais naza nga mutu na ata mo normal mais na handicapé ponga nde naza boye soki eza ke nde bakamio kobula na komema te misalo eza esengi milai donc nakokosala te misala na nga lobaka même théâtre batheatre mwa kotonga mwa nini mais misala makasi mpo na nga eyelanga te fo nasenga na papa na biso Fati donc atelela bahandicapé même baaveugle mutu nyonso aza handicapé donc ata na fin du mois ata mbongo ebele te siansela aluka ata mwa kosomba elamba to soki abeli esunga ye ata na basoin na ye. Très bien. Et ça bien. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'avais réussi pour vous Kela Yangani. Bolandi, émission, dengue s'est déroulée. Maintenant, c'est parce qu'on a bossé après d'autres temps. Ah bon? Ça après d'autres temps, et ça bien. Message ne peut passer na bande cognon sur artiste comédien Yamboka na Bisona ya diaspora na obaza actuellement na Kinshasa. Ouais, na Congo. Je veux un message to senga to zala bomoko. Surtout za bomoko to yebike. To kozoma kanisa bien na bisiko tomboma. Mais surtout za logo nyoka boti mwana na ye o ake koto donc eza vraiment moi un peu passe. OK. Très bien. Unité bomoko. Merci beaucoup Kela. Quelques salutations de Robalandi biso. On peut savoir mbote. Ouais, bambote na ngai na pesi na bandeko tu o bazawa. Na pesi Golf Kizola, président Golf Kizola, Esika Zola nanga bambote toujours ACK bana kisensu banga moi qui tombera jamais. Vraiment bambote nanga Maman Albertine Kalambote, bambote na pesi na mama Dada Mbuyu, Otema papa Teddy Lopoke Mbuyu, mama na Tiro Mbuyu, vraiment bambote sika boza bambote na pesi na presque bandeko to Merci beaucoup Kela Yangani. Merci à Alain Boila, la main du ciel, agence Zamoko, Inotinda Koli, beau contenta toujours la main du ciel. Boss Alain Boila, Boni Basango, agence la main du ciel. Merci beaucoup à Das Kilonda et merci Elvis Machik et Diogo Sukisa. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à Tracy Mbelenga Pro pour la réalisation de cette émission. Tracy Mbelenga ah oui, na bandal ah oui na yebisi moi sa oncle na biso
nalobi comme si okende kozwa mapa lamusa ngai ka olamu voilà lamusa ngai nasokoli ti ba 5 6 ans na bando kobeta makolo ti matete. Oh là là, à l'énergie, la persévérance, la patience paye, hein? Beaucoup de courage à toi, félicitations encore. Okende souli boso ouais na ko pesa pe numéro na ngana ba oui ba tono so ba contacter kala na zozonga mena mona bilamba za dimi bakete za dimi bato ya okabela kana ba o ba sepela na nkela yangani ozala muswahili mukongo muluba mungala beto na beto donc biso na biso ba onyo so ba sepela na nkela yangani numéro ezaka plus 243 89 45 15 899 plus 243 89 45 15 899 wana pena kusankela bon batu bobenga bokabela ankela osala bakoli biloko surtout biloko bana yo sozala bana te bakuzala bana de kenga momona tunanga nini tayo awa danger awa musika tunanga nini mama Equateur na bosana kiyote mama Equateur kitoko abenga lobi bando ye bana ba lobisa lisu biso ba parente ba bangake yo ndo yo ko bilamba na bango ngalobi pas à la l'aise. Très bien, le message est très bien passé. Na boya kolata bilamba eza ya bana pona mo ke na ko bima bona kotana mwana donc ça respecte. Toyota nous a M, S, osa bataille na yo. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Oh, on a raisonné ah loin. Histoire dans open ezali. Danger. Après si ya Fifi Mbote, ya Fifi a bien. Ya Fifi Fienze, Mbote vele même R10. R10 R10 kaka mona na te. Ouais, R10. La possibilité de son beauté, c'est vraiment la famille. Restez connectés, branchez sur Elengia Congo. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Soutenez les artistes. Vous bien là, vous pouvez faire cadeau, vous pouvez faire Paris. Donc, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir.